Eza super. Biso tozi musika toyaki nango kaka totoki toye nango. Mama po sola ko sola kala nini. Mama to. Ndoya leki mama to.
Mbote, 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 balandi ya Miss Elongation. Mbote, 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 merci beaucoup na confiance bopesa biso. Et yindi sur la toi, et yindi na kati ya communauté. Mariage ya ndeko na biso, Karine Mokonzi, la baronne bandeko. Oyo touché ngai vraiment. Comment na ndenge, non, bato bazana komikitisa, hein? Non, Karine aza vraiment na komikitisa. Yango malgré qui est ndenge azalaka parce qu'il a changé. Muta kolaka muta a changé, c'est normal. Malgré c'est une fille à féliciter. Aza vraiment muta kovana ye. Kaka ndenge lobaka ba makambo elekaka na ba réseaux sociaux eza musala nde esengaka bongo menaki ye penza Karine Mokonzi oyo tata na bango na mama bango ndenge babota ye aza bongo te na moni yango penza tala ndenge mobali na yaki koyamba mama Sylvie Mode. Félicitations d'abord, félicitations na couple kikulu, félicitations nzambe apambola bino komona peso kotali Karine Mokonzi bien ana zemi o batu bosala ba live butu moi lakisa zemi azana na zemi te azokosa defaki mwana batu mwana wana za ya yete azokosa zemi yango ane za libumu no yango wana bandeko nanga kocha point na vie ya moto te faut pas kocha ka point na vie ya moto parce que lobby ya moto oyebite kota ba dega o mwana o Karine Mokonzi asali na ba vie ya mabala batu na ba vie ya batu lelo nzamba sali grâce abali a honorer maman bango, a honorer mémoire à tata bango, a honorer, non, bandeko na vie à moto, kocha point d'interrogation, parce que nzambe nde mutu, aza maître, ya nyonso po na ba vie na biso, o sepeli singa makasi, o sepeli singa kota ndenge couple normalement couple et bali eza à l'honneur bazaka moi ne touchez pas mes oins côté benvita ko poussa na te côté ya ko poussa na te akotelemaka akokende bisika bainvité bazali so ekomi na moment ya kokanga photo so ekomi na moment ya kokanga photo nde couple kotelema bani kosala tour de table po ekanga ba photo na bato mais Karine Mokonzi na mobali na ye tango bazokota baki koyamba mama Sylvie esenga bien tala zemi lala bato boluka zemi yango bato boluka zemi yango oyo kotala pe longi ya Karine omona ke mwana mwasi oyo zemi yango wana eloko sepeli singa na humilité na bango bandeko bakoti tongo bazokota olebaki kovana na table na bango d'honneur basali mwa skal baki koyamba mama Sylvie Mode ye na mobali na ye ta mobali na ye ndenge akangi mama Sylvie Mode tala kangi ndenge ayambi mama Sylvie c'est ça kozala na humanisme kibomoto. Voilà le mot qui convient. Kibomoto. Na vie faut kozala na kibomoto. Siko bino bazozo Karine, boya ko finga Karine. Po biso to ya ozongisa bino ka bino bozaye ko loba. Pian. Bino mo ka bozaye ko loba yomso to ya ozongisela biso bino. Azanga mkanda azwe. Abala total yeyo abali. Abota kisita ateka matrisi, atumba matrisi, ateka siko boya suko lobani. Siko nyonso to bino bando fingela Karine yango ana mission ya accompli. Siko bokoya ko finga Karine lisusu ninyo épisode nini bokoya koyela biso. Po soki mibalelaki abota kite akenda ko libala zobota te bonga boya pe ko papa ye banda kenda abota kate kisita mama na ye ateka 17 bana nanana. Siko bomoni ye ndenga lekelo yango aloba na bino aleka bino na mayele. Yango aloba na bino ye azaka mukolo YouTube côté communauté congolais ye bomoni nda aleke bino na mayele do amemi libala na ina libala na zemi mba moko po aboyi na yeso ka mibaleleli akena ndaka libala ekoma yango mwana ngo bana to bala ye ata zemi ata soya azobwaka te yango mwana ngo bana to bala ye nini azobota te mwana ngo bomoni nga aleke bino na esprit kitoko vraiment ndeka baloba moninga bali sepela nga sepela ngai na libala na yo nzamba pambola bino nzamba pesa bino mwana ana zali mwana abonga makoma ta double mapasa omoni do bana bango ba chinois na bango bana bango ba chinois ndenge tolobaka banani me ba pe na bolingo ba pe na bolingo komona ba mama msu ba tiki misana na bango bazana na makambo bango osala ba tiki yango ba ye quand même ko participer to ko honorer libala ya petite sœur na bango ya mwana na bango vraiment c'est à féliciter tande tika ya mama Sylvie
taneti mama Sylvie alongwe musika na Allemagne kuna aye na train aye na vélo quand même. C'est à féliciter Karine Mokonzi ba maman na yo ba la chinois na yo ba maman ya membre na yo ba nai na yo ba lingara yo vraiment. Alors bino pe bana membre botika pe moko kotonga na re nde bozala kotonga na katonga na wana boza na move vraiment ni tango batu ba mona bino ke boza batu bolinga na move mais tango kotonga na tonga ba voice na ki songi tango bima wana eza pe bien te yango sting et ça là ke ba zozo ya Karine Mokonzi na bino bando seka bino bando finga bino ngo Karine yo mwana bata mama Charlotte bandeko tokoya kosaba analyse tukosaba analyse on balobaka confession ezaka bien omoni tango salara ba mabebele na mokili o confesser ezaka bien bota confession ya mama Charlotte mama ya Karine Mokonzi ndinga lekaki na media atatolaki ba mabe asala bazemi alongola bomoni na motema na ye mobimba ayamboli na motema na ye mobimba tanzambi na fongoli mwana ye ba porte bota nzambe nda fongoli mwana ye ba porte ebi identité Karine Mokonzi tenani mobali nini yango ndima abala Karine Mokonzi mais soki mwana mobali oyo andimi koke ko bala Karine Mokonzi malgré identité ya Karine Mokonzi bakamba sala et tout nango ndima bala mwasi lokwa Karine Mokonzi ça veut dire grâce à nzambe pe eza